Oyo bazolo ba likambo ya JB Piana. JB Piana zaleki nanga. Tolinga na fu. Soki na ana likambo na kotouche ye. Tanke na bengi ye te. Nazana likambo ya komandi epande kuna. Ngai te. Soki pa alingi kopesa ngai. Akopesa ngai ekozala ya bino te botindika ye. Mais ngai problème na ngai eza JB Piana te. Azanga. Nazo senga famille nanga. Ignace Moleka. Alembisa motema mbongo eza salite ya maboko akoko linga te nakufa parce que naza malade po bana na ngai Gisèle Pipina na ba garçon na ngai mibale Marco Pipina na Junior Pipina. Bonjour, ba maman, bonjour, ba tata, bonjour, bandeko. Ngai nde Jean-Pierre Pipina, nyangala $4 musenzi na diamant. Oyo, bozo yoka, ba audio nyonso, ba video nyonso, bazo seka ngai. Pona maladi nanga. Ngana botama pauvre na mama nanga pauvre a polisi ngana pasi ngana za mwana na kola na yolo mais tant que na monaki pauvreté le kaki na mama nanga azala kaka maladi na landi baninga to bandaki mbujimai après na kei na Angola Koluka, pour un jour, na komisa maman nanga pe bien. Mais lelo, vidéo nanga yo nazo yebisa bino eza ya suka. Ngai naza maladie. Nana problème ya greffe de foie. Naza na problème te na ndenge batu bazoloba nazo manger non. Ngai na lukaki mbongo na pauvreté na zoa bambongo na somba bandako na Canada partout nazana ba bien. Mais problème na ngai ndenge bomonaki nazolela na bengi moninga Didi Kinwani na mama Mbuya Angèle pona yebisa bango likambo nanga nazana ngo likambo nazana ngo Izali, pour na expliquer l'air tozalaka ko sala msala. Na remetaki mbongo nanga na muninga Ignace Moleka na leki na ye Wivine Moleka. Mbongo nanga nyonso total 280 000. Depuis 95, ça fait 27 ans. Alors, le col a commis maladie, deux hommes n'ont pas dans la canayeta boyete. Famille Moleka, eza famille nanga. Baza bande konanga. Mutunyon sabinga nanga Pipina Moleka. Po papa Moleka, liboke alinga kinga mingi. Na mama. Soki na benga ki Didi Kinwani. Soki na fondre, ezalaki po l'air, mama Mbuyi, leki nanga mwasi. Na Didi Kinwani, j'ai vu Didi Kinwani après 16 ans. Na maman Mbuyi 21 ans. L'air na moni bango, Pipina ndenge nini
okondi boye bango ba fondre nga pe na fondre nazalaka motema makasi te eza te ke nazolela pasi ou ndenge nini na maladi naza muntu lelo namoni baninga Didi Kinoa nazolela nga pe na bandi kolela mais lelo azofilme nayebisi ye ndeko kofilme te naza na émotion alors mais nayebaki te ke akotia ngai na ba réseaux sociaux mais problème nga na bengelaki Didi Kinoa ni ezali pona ndeko nanga moninga nanga Ignace Moleka ça fait 27 ans na pesa ye mbongo nanga na ye tokendaki koteka diamant nanga biso mibale 200 000 mosusu tokendaka na leki na ye na piscine na teki mbongo etikali 80 000 tozobombelo na compte eza leki nanga Wivine Moleka ezali likambo ateke toboya po aza maladi toza bandeko ngai nakokomema Ignace ndeko na justice te mpo na makambo mbongo il faut kaka conscience na motema malamu ya etat naza nango po bapense quand même na nyongo eumeli na misalisa namona maya mwasi na ngai na bana na ngai madame Gisèle Pipina Lopez na Marc Olivier Pipina na Junior Jean-Pi Pipina bazala bien ata lelo nzamba zwinga quand même nazala déjà na se faire traiter alors nasengi nzambe a touché motema ya bandeko na ngai famille Moleka bapesa ngai mbongo wana pona kende kosala greffe na ngai alors babiloko nyonso bozoyoka eza bato mokili oyo bazoloba likambo ya Jibe Mpiana aza leki na nga tolingana fu soki na likambo na kotushe ye tanke nabengi ye te naza na likambo ya komandi epandeko na ngai te soki mpe alingi kopesa ngai akopesa ngai ekozala ya bino te botindika ye me ngai problème na ngai eza Jibe Mpiana te aza nga nazosenga famille na nga Ignace Moleka alembisa motema mbongo eza salite ya maboko akokolinga te nakufa parce que naza malade po bana na ngai Gisèle Pipina na bagarçon na ngai mibale Marco Pipina na Junior Pipina